natalela moto te po belese masiya o natalela moto te po belese masiya o nga nalukaki elongi na Yesu yawa kitaka mpe asalaka ye ngai nabelelaka ye o nzambe oyo ngai nabelelaka yo shwa mashiya o ntango mayele esilaka nabelelaka yawe o papa na ngai akitaka asalaka pamimonisaka ye Boma komine lobi modis palom qui se confie à l'homme ngai natalela moto ya mokili te ngai natalela kanzambe o soki nataleli papa lobi bakoki kokufa Bonsoir chers artistes, ainsi que bandeko nyonso bandeko ya chronique oyo baye quand même assister à la réunion ya lelo. Lelo ezali troisième rencontre ya artiste comédien nyonso à propos ya obsèque ya ndeko na biso Makila Diana oyo atikaki biso mokolo ya le 6 septembre 2021 na hôpital ya Saint-Joseph de Limete. Donc na yango ndenge toyebaki lelo tosolaki lundi tobaki toya sola sur mercredi parce que esengelaki na délégation ya baartiste bakutana na famille pour une deuxième fois pour na lisolo pe confirmation ya makambo songolo pakala na yango tina tosangani lelo ezali le président Masumu Azawana bandeko bazo chapeauter comité d'organisation de baropesa compte rendu na baartiste ndenge masolo elekaki et puis na makambo mosusu ya faisabilité oyo ezoconcerner baobsèque yango wana sans plus tarder nous allons débuter avec réunion tosengi bandeko ya presse ndenge tosali dernièrement tokosala onga à demi il y aura page moko tokosola ekozala ouvert la page donc ça sera ouvert mais à un moment donné ça sera sans caméra parce que tokosola ndenge nzonzi entre biso tokobongisa makambo mike donc eza mpe na ndenge ya famille donc je vous demande déjà en avance bozala souple tobaki non ekoma na moment noir pour d'abord éteindre ba caméra. Merci beaucoup. Nous demandons à Bandeko de Rose à place et puis pour commencer la réunion. Et nous donnons la parole au président. Merci. Bien, Bandeko Mbote. Ndenge, secrétaire général à Lobby, tu salis déjà 3 réunions dans membres de la famille. Il y a Souke Zahaki Lobby. Compte rendu ezali que tozoyo kana très bien la famille. Lobby peut tokabwanaki très bien. La nouvelle est que finalement na bango moko kuna na ba esprit ezako bimawa esali que tokutana kaka ndenge ba idée ezako pesa ma awa pour que enterrement esalema mercredi. Donc enterrement est mercredi prochain. Le 22 septembre. Date définitive pour changer de Yangwana. Yami Balé, Toyokani na famille. Pour Dengi Tolobaka, Matang est d'abord la famille. Mais le rôle a pu hasard. La famille artistique. Il fallait bisoper
to contribuer. Malgré famille balobaki bango baza na bango pas de problème. Bakuna na bango. Mais to négocier à qui pour que au Italie cercueil bazako linga kutu te mais tant que expliquer bango va comprendre. Donc côté des artistes cercueil na esika esplanade esika toko exposer corps. Ça vous coûte à peu près 1000 accessoires, peut-être 1200, 300, 500. Nous avons décoré en Gona, biloko nyonso tout. Alors, toko fait en charge ndenge ndeko na biso pasteur de la foi apesi mutu kanaye na équipe na ye ya sécurité tout. Donc côté wana susu toko résoudre ngo ndenge wana et place des artistes pe ezana mutu na biso donc so to uti cinquantenaire to ye na place des artistes na mutu na biso. Alors le reste peut-être mais du moins biso yangwana nde toko zoa. Le reste famille nde akotia. Donc voilà ce qu'on pouvait vous donner comme nouvelle. Donc jusque là ça va très bien. Donc c'est la gaka mercredi prochain. Bato ba cotisation évidemment. Tant bozoyoka ke mbongo kuna et routa kaka na biso moko. Bato ba pesi dans ba cotisation te ba compléter. Voilà, c'est la plus grande information. Yangwana pas de commentaires mutakende oh non ndenge nini te to sito yoka ni ndenge wana famille peut d'accord biso pe proposition to keningi nango kuna bandimi yango. Donc voilà, maintenant beaucoup kanga ba caméra na bino. Côté ba cotisation na biso, ce n'est pas géré par le président to nanté. Il y a une équipe où ils ont géré finance, les alliés bandeko artistes comme les noms les alliés ndeko na biso Fatou Kayembe na Minika Bongo. Bangonde artistes comédiens nyonso bazopesa ba cotisation na bango. Mais équipe wana ezali pe superviser bandeko na biso Gesho na ndeko na biso Omar. Bango pe bazobaka coup d'œil kuna ndenge nini mais bato bazokipe nini yango wana. Bango pe baro engager ba dépenses. Donc le président ezalaka nango ndenge wana. Donc bobi misanga ite soki ndenge nini. Soko yaka na réunion te tout ça, pose la caméra libanda. Oh, Nagansi c'est clair. Merci beaucoup. Merci. Ange équipe on a la finance. Donc que ce soit le président Gesho, président Omar, Ange Maïcha, Serge Ange Maïcha, la président, la pasteur, tout ça va mususu. Ils sont là pour la logistique, va la nyonso. Donc ngana zakaka na supervision comme toujours. Comme toujours. Merci beaucoup. Et puis il y a des gens qui risquent de croire que nous profitons, président, pour remercier les artistes et comédiens. Ils sont déjà contribué. Misusu va contribuer. Ils vont nous bakisa. Bakisi. Na bandeko déjà bandimi ko zwa eloko X songolo en charge. On les a organisés à Bissau, un moment opportun, on va annoncer. Mais là d'abord on se limite là. À la fin nous allons faire le compte rendu général. Naba groupe Nabiso, tout sur l'angle déjà. Donc c'est un merci peu ça. déjà Nabande Konyo Soyo va se manifester pour un point donné, comme il dit, restitution et Gonzala. On les remercie d'avance. Mardi, on a la awa ou bien
Le mardi, veille au Sama. Ah, ou bien la famille. Premièrement, na remercier Bino Makasi, na accompagnement na Bino, bandeko ya presse, ba chroniqueur. Depuis autozwa ki likama, to perda ki abiso ndeko Makila Diana, ko banda mokolo le 6 septembre na Saint-Joseph kino lelo. Bo accompagner ki biso déjà banda azaki malade, bo pasaki ba message wana. Donc merci na combo ya coopération. Dans l'ensemble, par rapport à la question de la troisième réunion, Banda Tobandi, vous savez, réunion Liboto, il y a Iboso plutôt, c'était en matière informative. Il fallait informer aux artistes que nous avons perdu l'un de nous. Et puis, qu'est-ce que nous devons faire? Et puis, réunion Mibalezaki, après avoir rencontré la famille biologique, on devait faire une restitution auprès des artistes. Oui, Sabango, le Lengeni Tosololi, Ndengeni peut une restitution, je suis à niveau après, Soloba qui n'est pas Sololaki. Les deux a troisième réunion de base, réunion de 5 pour mettre en place faisabilité. D'abord, il y a la théorie, les deux a réunion presque à conclusion. To salinion soit enfant, to yebi sikoyo, matanga esenga bakamwebele. Parce que biso artiste to yebi ba charge oya biso. Ils ont réunion de mettre en place que biso artiste to charge ya songolo, charge ya pakala. D'abord nous to za to biso ko mo beta ba calcul par rapport à moi to za nango. Moi eloko ezali. Donc il y a une réunion na lelo. Na réunion to monique na cimetière ata tozali koto yo escava les lignes de kotoza ebele mais la cimetière to comme muke. Nous avons vite compris qu'il y a aussi un problème de moyens de transport et quand on a katwana. Individuellement on a ba voiture oui mais au moins au kokota bolembu carburant ça la boy nazamu na pina bien on a jugé bon qu'il faut être ensemble louer ba bus pour tous à l'ensemble to kenner ensemble dans la famille et puis to zonga. Donc, au moment que tu lever option, ça nécessite maintenant, il faut location à bus. Dès que tu solo de l'eau, tu reçois le lango. Tu lobby ma cambia salle. On a ça la tautologie tenant dans le mara ou le bango. Tu moni que tu proposes à la famille lobby kuna. Tu regardes c'est Michan à bras de ferté. Famille pas au Luka. Parce que le pango na makal, tu habites makal les âmes abété. Makal les âmes alam. Mais le pango est andé mouké par rapport à il y a obsèque pour y a belé le pain vous appelez malamu kitoko tout ça et ça na voyage morte za musika so zo otala mutolingaka donc ne matanga pa ba diana ko ezakuna ngale lom ko na opena kozala na zate babina azamona banda ba kimbanse babika azamona biso kimbanse na kingasani est-ce que boya te pona za kingasani bokoya voyage morte za musika na pesi bana nyonso ya kingasani mboto bana kimbanse ke nyonso ya bino azoloba. Merci. Donc, c'est-à-dire, les gens dépendent de l'espace, des familles proposées, c'est mon lemba, nous avons des propositions, tu as là, si les familles acceptées, tu as sa vidéo aussi, veiller mortel au sein de l'île, et au même matin, nous avons une résidence familiale. On a veillé. Mais le réseau phare, les habitants ont besoin de en charge. Au moment que la famille a l'objet, la famille a un bon mot de thé. La famille a un bon mot de thé. Azaki abiso. To yiko kanga maboko te to chape ya biso po to seplake to kundi ya biso ondeko nde to ndibaki kozwa charge ya cercueil to ndimi charge espace na 50 ans ko louer oyiko ba $1000 ko louer décoration ba bota ba 80 ba tente na charge na biso nyonso na place des artistes il faut bosser sa plaque il faut bon sa place soit ndenge zaka isa dépense na charge na biso entre frère morgue à morgue, la charge n'a ça nous demande de coûts. Louer des bis, la charge n'a si on fait le budget, c'est dans des bon belé. C'est pas moins de 6 000, 7 000 et déjà. On se bat dans les moyens propres. Au moins, l'artiste va se cotiser.
Par eux, il y a si appui et vous allez les bienvenus. Parce que même dans compte la corporation, dans compte l'association, non, non, tout le monde de l'association, vous allez les bienvenus. Ce qui est la fondation, par exemple, Maman Denise, biso to moni bo perdre dès nous en abino na mutuelle de santé na bo perdre pe to moni to sunga corporation atala moi 100 fois merci et ko aider biso na ba charge pe et belé ba ndeko musutu pe babia mama atindiaki ba minganga era no bela maman Olive babia na moni pe na ba sabo vous allez le bienvenu. Vous comprenez, c'est un peu ça de toli comme ça aspecté mais il y a romandicité. Il y a un moment où ils ont cotisé. Fatwa Zawana, là-bas, Ange, tout ça. Mouké na biso. Moni bino boza temo, boni ba bazo boire. Président Massou moye atie aye poto ça là. CG nazo kota vraiment na polémique té, nazo kota na polémique té, maintenant mes campé ko tout eza polémique té, eza question na ngai okoyanola ngai. CG to yebi que ba comédien bazake beleza na ba figure mususu ba comédien to moni yango awate. Lesinane. Na rotanga kombo te pona kosala polémique te mais na soki totali tomoni ya Gabi azoza na ba réunion te banda ko banda na première réunion tomoni ba sila baza na réunion te tomoni ba dina na bazaki na réunion te. Merci. Gabi tozaki na lobe akena na famille na matanga eza kuna lobe après rien to kitaboye na se wana réunion sili aye afandi vous comprenez mutu de réunion base na mingi eza ba doit contribuer mutu musu asai déjà contribution na tu peux savoir compte rendu. Et ça, misala est koufi. Misala, les gens tournent. Misala, la machine est en train de tourner. Même ça, dans le tournage. Si la contribution est $200. Aïe était. Au moins, il était, mais une contribution. Vous peut-être aïe peut m'appeler cette contribution. Tu comprends? Oui. Donc, c'est-à-dire, à Zanabiso. Donc, vous pouvez m'abiso. Il y a toujours un noyau qui organise. Mais jour à matin, tout le monde doit s'incliner. Lorsque le président doit chapeauter, le président m'a soubaillé. C'est le comité Ezali. Président Tozo mais ma binoté parce que to matanga Diana et bimisi moi ma belé. Et bimisi ma kamuté. Binoné bob misa ma kam. Et déjà to terminer qui ont to pekisa qui ont déjà. Na monique to le blague on a au moni artiste mon théâtre maloba. On avait interdit dans côté association la bi niet. Nous devons préserver l'image et la mémoire de notre sœur Akoufa. Moi, na boboto, asali musa lokumu, et sengeli pa kundama na lokumu. Et puis, na topeki si to limité, venir une émission uniquement parler mutu akoi, ba to yebi déjà mutu akufi, to na organisation. Pas faire une émission, yo neni, asaki ngabo, on to lingango lisusu te. Donc c'est un peu ça. Biso bana to bana matanga oyo ndeko na ngai, to banda ka ko kunda ndeko na biso boye. To chaka contribution ezana zela moni vana ke to zela ezali batu mususu alibanda ya coopération na bisote ba yakande na molimo wana ke ayepa famille boya to memle bosenga mbongo epa ya X bosenga mbongo epa ya bokoti ba lettre ba point ba kota ba lettre là ba robi ko zela to zela mbongo esalini et ya c'est pas biso c'est comme ça qu'on procède to chaka un fois biso bomba raté ti yango to chat mais mutu amoni na bonne foi na ye to baka to zanga to ba bolate amoni na bonne foi na ye na ko contribuer pour na ndenge Diana se peut ça na musa na contribuer mais toi te que non to zangi mbongo to sali boyete donc c'est comme ça biso baka l'union fait la force donc biso baka na un type to ba l'union renfort et fait vaincre au moins na mukem ke misika fumi biso bilenga muto to lobaka un fois au moins que je évoluer tout travail et puis notre famille responsable. Déjà pour la famille, tout ça, il y a président Kadiomo. Je vous annonce déjà, après 40 jours, président Kadiomo, la famille déjà, Pierre Tomba, il y a Kitoko. Voilà, c'est ce que nous voulons. Donc c'est comme ça. Donc tout ça a organisé. Batunde, il y a qu'à déranger, organiser, il y a des ordres. Mais bien sûr, ça a beau. Tout le monde est ensemble. Le président est toujours entouré dans la gêne. Donc pour montrer que tout ça est vraiment ensemble. Bon, conclusion aujourd'hui, c'est la mardi, au Kundeza vraiment mercredi. C'est confirmé. La mardi, au Kundi mercredi. Les lois, ils ont contre par rapport au problème de la salle. Parce que Major, Papa Nabiso, Major Bisadi, après ça, il se place au Total Sikoyo, Diane a na combo.
tango kotia famille famille oyo abotameli oyo kotia famille na biso ba artiste tango kotia ba connaissance tango kotia ba fan esika oyo kokate yango lelo vraiment tosanganaki mpona tobunda mpona toyeba place exacte tokolela Diane tolongi yango pete donc eza bachef ya biso ya likolo nde batikali na tâche wana baza na 3 places basi bapropose bango bazokende soki esimbi nde bakopesa biso kaka lie ya kolala mais tokolala mardi tokunda mercredi même morale ya makasi famille moko kitoko famille makila mama ya Diane vraiment famille malamu nzambe apambola bango nzambe akonsole vraiment bango makasi apesa bango mpe ya kimia famille malamu bafani nyonso balingaka Diane nini nakoba bango apart koba moka nzambe apesa bango kimia nzambe akonsole bango Diane akei batikala kotale na basede batikala kotale na ba internet ekozala malamu mingi parce que ba grande sœur na epe alekaka déjà na émission alobaki Diane atiki bana mibale bapesaki mpe numéro na bango oyo mpe akozala na mposa kosoutenir bana na batikali orpheline de mère parce que baza bana basi so mpe bazosunga bango ekosala bien motu moko asala art moko asi akufi na ye na nsima na ye art na ye etikali koganga ezali su malamu mingi réunion lelo ezalaki cause nango vraimen ezalaki kaka mpona koclore na makambo ya espace mpona espace par rapport ya veillée mortuaire et puis oyebi kama bacontribution mpona baartiste parce que famille ya Diana bazopropose biso espace na Lemba sikoyo biso mpe tant que baartiste tozolinga mpe ezala bakote oyo par rapport na baespace oyo tozomona ke bango bakozala biso bana quartier na bango na biso tout tokozala wana yango moni tosololi lelo lobi nde CG donc comité directeur bakokende bakutana lisu na famille mpona kosola na bango mais soki biso tokoki koimpose bango te tokoyoka bango topesi bango mpe proposition na biso soki bazala d'accord na biso toza na baespace oyo tolobilobi awa oyo tokoki kokutana mais soki bamaintenir kaka ke tozala na Lemba eza mpe problème te tokotala espace oyo bapropose biso donc basololaka Diana za 2 familles biso na bango donc il faut tosolola po to se mettre d'accord jusque là biso na bango nanu tosololi nini mot de la fin te pona veillée mortuaire donc nde bango bakokende lobi biso tokokutana lisusu eza yango moni elinga eza vendredi ti bapusi mercredi parce que na 2-3 jours oyo ya lobi lelo mercredi donc yango moni bapusi yango mercredi par rapport nde tozosola mwa 2-3 jours oyo tozwa compromis mercredi en tout cas nyonso eza dans les bons moto asa akufi ebembe basamba na ebembe te moto akufi aza na tort te aka na raison donc nini kozwa nini mpona koloba mabe ya Diana oyo aza lisu na biso te le contrat ekuti okoyoka mawa même si mabe ezalaki okoyoka mawa parce que aza lisusu na biso te mais ndenge bazolobaloba soki koloba makambo nini baloba ya mabe ezosala pasi epuis botika nanu tolela Diana na kimia kala te awa tozokunda ye tobosana na biso Diana moto toliaki na ye tomelaki tovandaki na ye mpona bafani ya Diana donc baperdre mpo ebele bazobenganga Marie-Jeanne tondolinga Diana mingi Diana bona bo mais oyo baza na bolingo ya Diana bokobaka kolinga Diana à travers même bana na ye donc à travers bana na ye bokomanifeste mpe bolingo wana kozwa bana Diana eza problème te eza facile isifika kaka koluka numéro ya motu moko oke non estce nakoki kokutana boye motu ake mpe asengage na famille ube na mwana parce que mwana Diana liboso aza déjà grande fille donc aza na facilité kosolola na motu aza na facilité kopesa motu numéro ke non mosusu otinda quelque chose kombo na ngai yango oyo po asoutenir mpe petit frère na ye petite sœur na ye oyo aza mpe na nsima na ye voilà. Natalela moto te obelese
masiya o natalela moto te obelese masiya o nga nalukaki elongi na Yesu yawa kitaka mpe asalaka ngai nabelelaka ye o nzambe oyo ngai nabelelaka yo shwa mashiya o ntango mayele esilaka nabelelaka yawe o papa na ngai akitaka asalaka pamimonisaka ye Boma komine lobi modis l'homme qui se confie à l'homme ngai natalela moto ya mokili te ngai natalela kanzambe o soki nataleli papa